ngai sera domaziku nzamba nchili oboyoka ka mwana Papa Wemba na se présenter boyepo nazana makasi na ebike mokili mobozo tala ngai On oublie tout. Je souhaite mes condoléances à Maman Amazon et toute la famille et la famille de Viva la Musica et tous les Bantous et tous les artistes congolais. Baya to arouji ba Raoul bango to ana bango bien do dia to kwele li gram de Petre ya ba Petre Isa soko yo ko Holanda José Kinda o ke Petre Musa mwana Digitsangani oyebi o Petre ke on a réglé à trop dans le sens qu'il fait beaucoup de baroques faté. Il fait beaucoup de l'acception de Mabila Mbaya. Pour moi, on a l'atibo. Jean Abnande Naza, moi, quand je suis là, je suis belé pena, na kombo moni. Comme on a Kenzo, tu roules en Tina Sia, tu roules avec ça. Il y a 3 000 euros, on a mis 3 000 euros dans le au monde. Il y a l'or à Sika. Donc, et puis Mika Mikolo, Kenzo. Bon, sur les alliés, les alliés, on a, mon belé, mais la somme qu'on a fait beaucoup. Mbote na bandeko nyonso oyo bakozwa temps na bango ya kolanda video oyo eza site na bino ya kleboa.com nalalaki babengi ngai na Luc Makanaki en direct de l'Autriche alobi Papigen Papa Wemba akufi na dutaki ebele na meiko benga de la nation l'homme invisible ya nation lobi Yepe bautiko benga esikoyo Moke Papi les rois carte illimité benginga ya lobi Papigen Papa Wemba n'est plus. Alors place à confirmer na lobi bon nabima na meka ko tambusa caméra na ngai na meko tambusa caméra je crois bon mona ba image oyo to tambusi caméra na biso na Château Rouge pour mona de bateau ba réagir à propos ya liwa Papa Wemba. Donc, vraiment, j'ai des larmes aux yeux. Papa Wemba n'est plus à Tiki Bisso. Bisso tout ce tout ça na makasi. Tout dans nos vidéos après toko zonga pona to sola binoli soso. Merci. Paris quoi, ba Canada, Montréal, partout toujours na vie. Ngane na ole la boy déjà ngane sko petit frère à vie donc na le litro na mingo le souste mais na ole la kaka. Oh to bungisi monument le grand baoba Alain Fukulu so pese là atako to zali ya via kei baya to arouji ba Raoul bango to ana bango bien do dia to kwele li gram de Petre ya ba Petre Isa soko yo ko Holanda José Kinda o ke Petre Musa mwana Digitsangani oyebi o Petre ke igigi na mingo lo bate ouais ngape na ko soulever sur le moment bo eza très nécessaire pour na vena biso ngana benge vete me koko wana makoko ba yevma biso matoza idéologie même solo pa ba ve wana donc vevma toi ma souci makasi toi ma na passe ya trop poto kitika na aéroport uti ma tourner lelo toko mika mbala moko to ka sango ya ve adai esika na zaidi na lela ki ya trop ve nanga koko azawana po ve Torizo na rave ma ve beaucoup na mongongo ya ve o ve ma sala ba plan ma ya ve yangana ma mingi ma lo ba te passe na mutema ne passe vraiment ngai R9 na bakisi kaka esali pasi soki basombaka liwa tokoki kosomba liwa ya Papa Wemba puisque les grands monuments baoba monde entier ezolela Papa Wemba pe tosengi na tous les pays frontaliers ya RDC
Rwanda, Ouganda, Burundi, Angola, Zambie, Brazza, République centrafricaine, Boya Tokuta na veillé de nuit na Kini, Tole la Père Nabiso, les monuments, Moutouakei, mais Evre Tikali. Donc Tobo ça n'est jamais puisque toi na Evre à danger. Et ça la toujours personnalité à Papa Wemba vraiment toi di cœur na famille Wemba Koumani. Nzamba batela molimo na ye. Ouais, allez pour pas structure à forme moi na molokai. Viva la musique wana orchestre palais. Attaque moi na Yamaka, né grandi moi na Yamaka. Viva la musique à mouvement na biso comprendre. Eric Charme, ah vieux beaucoup le pesa mot Eric Charme yo moko ebi petit na yo. Mutabanda ba championnat que non na viva la musique Eric Charme, ah le kourou, vieux toleli. Petit ba leli vieux. Ba leli vieux. Ah inutile vieux. Lola kaka vieux. Merci à toi. Au pesa mot na ba tout vieux, plaisir. comprendre le moko et dans le quoi va faire tout le monde boye bakangi musique oui c'est Claude Moussaï, l'homme de grands événements. Avant de présenter Bino, donc petit à Papa Wemba. Moi, on a petit maintenant le fils à Papa Blaise Kimpioka. Ouais, en tout cas, moi c'est Claude Moussaï, je suis producteur, l'homme de grands événements. Donc je suis vraiment affecté. Papa Wemba, c'est une icône de la musique congolaise. Il a fait tout pour nous. Il nous a tracé même le chemin à Koya, même Napoto et Pamba. Dans les années 80, il y avait déjà Papa Wemba. Donc franchement, on a affecté à 150%. Je l'ai vu à la sortie de son hôpital, je l'ai croisé et on avait longuement parlé. On a parlé sur la culture, on a parlé sur la musique, on a parlé sur l'évolution. Ce qui lobby et Rosalandé par rapport à nous. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on se trouve devant un fait accompli. Un fait accompli où il y a des difficultés diverses qu'on peut parler là-dessus. Là-dessus, on peut parler de beaucoup de choses. On ne peut pas voir que le mal de quelqu'un, mais il faut voir aussi le bien. Moi, je suis là pour défendre la musique et je continuerai à défendre la musique jusqu'à la dernière énergie de défendre la culture au Congo. Je suis dans le domaine musical, je vais continuer à défendre le domaine musical du Congo. Comprendre. Mais dans les circonstances où écoutez l'Ibiso, je demande une seule chose, que ça sera que l'unité du peuple congolais. Que le peuple congolais tous à la ini. À ce qui concerne obsèques, matanga, banini, je veux pour une fois qu'on puisse faire un truc ensemble. Tout ça, le truc moko ensemble, que ce soit nous le producteur, que ce soit la famille, que ce soit le fan de Papa Wemba, qu'on puisse s'unir pour une fois, parce que mort oyo et servir biso des leçons. Papa Wemba a dit que j'aime la scène et je veux mourir sur la scène. Aujourd'hui, Papa Wemba a koufi kaka na musala na yi, o abandai kosala. Que ça appelle leçon moko pona biso ba peuple congolais, ba peuple africain et tout le monde du monde entier. Nous sommes tous là. Tozana bienvenue Makanga, relève de nos contrôlés, musique, nous sommes là que pour la culture. On ne fait pas la division des gens ici. Nous défendons que la culture comme a défendu Papa Wemba. Papa Wemba c'est une icône de la musique congolaise. Donc aujourd'hui, regarde Papa Wemba, il a montré ce qu'il était à son auteur. Et donc, on a tous les producteurs congolais, sans exception, surtout ensemble, tous les producteurs, famille à Papa Wemba, fan à Papa Wemba, et ça là pour une fois, tout ça là est lokomoko ensemble, et ça a division, tout ça là est lokomoko ensemble, digne de son nom. Il faut que tout ça là, et lokomoko vraiment et la kisake, il y a l'amour du Congo, il y a l'amour de la musique. La musique est koufate, Papa Wemba a koufi en pleine scène, mais comme on dit que l'artiste ne meurt pas, œuvre naïe et continuer toujours. Et je demande à tous les journalistes congolais, tous les journalistes, tous à la INU, na eloko oyo, to propager information oyo na ndenge ya bien.
ezala te tokoma nango na polémique bato bakoma koloba bamabe ya bato asali boye non. Papa Wemba est parti donc merci en tout cas et loko nalingai koloba yango wana tozala vraiment unis. Nous on va faire de notre côté de nos mieux avec l'ensemble de tout le monde que tout de la Papa Wemba digne de son nom avec une très grande salle oyo érotique à l'image de Papa Wemba. Merci beaucoup Cléboa. Je suis vraiment triste de nouvelles qui viennent de tomber à la République démocratique du Congo par rapport à la mort et artiste congolais Papa Wemba. Vous savez, nous sommes des Bantous, même s'il y avait des soucis, des problèmes, quand il y a un décès, on oublie tout. Je souhaite mes condoléances à Maman Amazon et toute la famille et la famille de Viva la Musica et tous les Bantous et tous les artistes congolais que son âme repose en paix. C'est un vieux, c'est notre papa. Je suis vraiment, ça me fait mal au cœur. Je ne pense pas que le vieux va partir tôt. Je voulais qu'un jour qu'on se réconcilie, nous tous ensemble, avec le Papa Wemba et tout le monde. Mais dommage que Papa Wemba est parti, que son âme repose en paix. Zamba Kumisamara, Nana Minga Olobate mon frère. Merci. Je me présente, bienvenue Makanga, producteur congolais. Donc sango vraiment ça pas si vraiment on a oyebisa bino bana mboka bana monde entier sango vraiment ça libiso pas si ming donc na tongo ya lelo auto zu vraiment sango ya Papa Wemba vraiment et ça libiso pas si etungisi pe ba mitema na biso etungisi ba fan ba te belé na si baza choqué na minute oyo mingi ya lobezate na pesi vraiment ba mes condoléances na toute la famille. Il y a Papa Wemba, pe na ba fan na union surtout oyo ba yoka musique ya Papa Wemba na pesi ba mes condoléances mingi le bezate nzambe mutapesa ki ye pe nzambe a récupérer mais pour nga message na repesa ya munene on a koloba ke non Papa Wemba vraiment as un vrai acteur donc à la kisi biso ke non as un vrai acteur pour Asuki si vraiment film na ya vie en pleine action na podium vraiment vous senti que non artiste vraiment atiki biso donc ala kisi vraiment que musique ezaki pena musala o nzambe vraiment ponela ki na vie na ye yango pa suki si na yango vraiment donc mingi ya lobeza te nenga ba vient na biso ba Claude Mosai ba lobi que non ba bengisi ba producteur to kuta na biso nyonso elongo to solo la o ekoki ko sala ma pona biso o ni to ko participer na makambo ekoleli biso mingi ya lobeza te donc courage na ba famille surtout ya Papa Wemba donc tous ensemble na bino tous participer pour ensemble na sango o ekoleli biso ba congolais donc paix à son âme Papa Wemba. Mes condoléances à toute la famille de Papa Wemba aussi. Merci beaucoup. Papa, Ngadi Napoli banana ya poto jamais imagine ngai et monana jamais na vie. Bon, je m'appelle de Napoli Pemba Bandal. Donc jamais première fois. Au moins na mère Amazon. Au moins na première fois, on est loin de Napoli Pemba. Kofi vient déjà dans nos bureaux. Donc, on a de Napoli Pemba. On est première fois dans le Belogo. On est mis sur la habité. N'habité mère Neraza. Donc, moi, on a mère Amazon. N'habité, mais première fois dans le Bango. Na bien écouté, na bêté, na gouna mota le bébé, na to benga ou de mère siko. La petite homme tout bas, mba nem ta son nan. Mais na bien été chez moi de Napoli Pemba. Donnant un mot belleté, première fois, colo sa to colo ma belé de Napoli Pemba. O yoka première fois mon image na sala ngo jamais veramba ebi. Jamais na sala mba jeu. Mais ma mise fait la limité dans le testo na comprendre écoute ma mise bimanga première fois de Napoli mona au mona de Napoli na sala marché terre image na sala on lelo première fois pour la vie na émotionné ve veramo ve petit na o la saga tout le temps mokile yo kaka s'il te plaît ve oyebi petit na lela trop première fois abeta biloko bo ve kunda vient na o kunda vient no petit na ma belle mutalobi petit no de Napoli Pemba oh là ça tout le temps ve s'il te plaît ça la plaisir ve
zala numéro 1 yo avie na ngai wa mutema mais wa accueilli monument royaume na biso de Napoli Pemba première fois. Merci. Ouais, Pichu Doko ma guerrier de Paris. Donc on est pendant na mawa ya danger donc biso tout ba parisien to na mawa. O akia ça fait na biso ya kishinga Pemba ya furume. Via yebi donc ve yo yebi ba guerrier biso yo ba guerrier combattant donc to na mawa. Donc on a biso pendant de participer on pendant la mer Amazon. Douleur ça makasi. Papi gagne yo yebi. Kiss. Rien à dire, merci. Yagil. Merci Père en ton nom, mais bon, Yagil, Yagil, Papa Wemba, même ma mère Amazon, il s'est arrivé aux Aguina Poto, Batoubazaïki, il y a une petite batterie, mais on a fait mes condoléances na Kilba déjà, après na Bouboul, où il y a boté là ma passa. Mais Yaya, aux Alakiawa, il y a un qui était au monde à côté, mais moté malaye pe ma bien mes condoléances pardon mama oyebi bien ngai siko oyebi nga bien margo zomo na ngate menzamba ebi oyezala moté malanga ngai leki ya lengos ya lengi lenga oyebi camarade lengi lenga zaki camarade na yo bozaki sika moko mais tozala simana yo. Soki otene l'amour langa ekomara neti phrase tonda ba faute belle soki otene l'amour langa ekomara neti phrase tonda ah fait beaucoup tolelio na mai na miso biso to utiki donc to yaki le 12 mars mbongo na star ex-staff Benda Bilili. Tous les lions na mai na mi sauvé. Donc au manqué biso, tous a surpris na tonga le lot qui veut les souhaiter que ton âme repose en paix. Mais na biso artiste to lo barami sans kufara makufa raté. O tike biso banzela. O tike biso ba devoir, lo biso peto koma batu. Donc tous en à Paris donc tous les lions makasi donc biso tout tous a vraiment na suscita ne ba ça donc biso kuto yaki to kuchango to kuta na ngwa okufi na Côte d'Ivoire. Donc que ton âme repose en paix nzamba bomba molimo na yo. Donc to robosa na yo jamais. Ndenge to robosa na jamais pe ba ovie ba kenda ba ve calé ba ve na biso ba pepe ndombe ba ve na biso ba tabulé rochero ba pepe calé ba ve na biso ba madilu ba kester. Donc to robosa na yo pété ndenge to robosa na pe bangote. Merci vraiment. Donc kombo na sage, moi na kin, moi na bandal, moi na lingwala, moi na partout, moi na mbinza. La pesi ba tout bambote ba mes condoléances na kin. Bana kin ba mes condoléances na mama sananga viva. Mama sananga viva ba mes condoléances ebele. Donc to rotika binote biso tout aux arara kolela na bino elongo. Na CP livrement. Merci. Oh, ils des policiers. Ils m'ont pu petit avier. Des policiers. On a souci. Il y a mon nène pour perdre mon nène. Oh, nène peut pas na Congo va perdre mon nène. Le coup la papa Wemba. Vraiment, ils ont sango ma to moni TV nyoso na Paris bazo la comme oyo. Tu as liboso Diego musique. Donc tozo sara dei na biso. Kolela papa oya biso akei nde baloboka liwa toyebaka ntango oyaka te nzambe ayebi joua mokolo na moto na moto donc nzambe azwa molimo na ye mais akor na ye pema ape yango topesi mingi micondoléance na bana oyo nyonso bazalaki ya viva ya village Molokai donc eza sango oyo toyoki eza na mpasi mingi na monde entier. Donc mokili mobimba mais papa Wemba to bandokanisa ye toujours pour makambo ya sa mokili alona donc to sengi bongo to sengi merci na bino donc to pesi mbote mingi na bandeko nyonso azosa nyonso pona ko s'organiser pona ko sala mosala oyo ya papa Wemba bandeko na biso akini biso awa tozala na potonga kombo na nga Blandine Beya maman Trésor na Feli. En tout cas, Sangwa Papa Wemba et Sali Bissonio sont passés vraiment, franchement. Tant na yoka kiango,
vraiment nakoka qui même pas donc nakoki ça les loté ça li passe vraiment passe makasi papa pesi passe makasi tozana on a mari misambo silité papa ekobakisa kufika brisque donc ekomika bola libola muki mututela kufi vraiment franchement na yebité photo bonde la pona Congo vraiment en tout cas naza minga olobate tozo kabola mawa malgré toza na poto tozo kabola mawa na bino vraiment yango kana ngana loba penza toza na mawa penza na mawa on a regret trop na sens que il fait beaucoup par ko faté il fait beaucoup de l'acception ma bilamba yana nuye pour ngane na lati boy jonga nande na za mo ka loko za mbongo ebele pena na kombo moni comme on a Kenzo to lo ngati na se ya na tina se to la kisa y a 3000 euros, donc on a mis 3000 euros dans le au monde. Il y a le Sika. Donc, et puis Mika Mikolo, Kenzo. Bon, sur les alliés, Nandé, les alliés, on a. Mon et Belé, mais la somme qu'on a fait beaucoup. Tant qu'on a fait beaucoup, la coupe, on a continué la mission. Mais les mots, bon, à part ça, bon, je viens à l'action de ma bilamba, Penza. Moi, ma bilamba. Fait beaucoup de l'action de ma bilamba. Vous comprenez? L'action de ma bilamba a fait beaucoup. Bah, lui, m'a passé ben ami qui est baganga quand ma bilamba ba na ngoti. Nous biso to bimi le pro. Le roi vie à Koufi Chikotoé déjà. Biso to attaquer d'accord. Même l'action de ma bilamba bani. Amonia. Na na fait na Claude Moussaï. L'action de ma production. Bah, wenge musique ya yé. Soit payé. Wa l'action de ma solo to rana na koto. Na fait na biso pas l'action de Claude. Bah viens Lou bango. Avec lui là, la sala bah Claude bango. On sur yali bobika comme on a bobi comme on a c'est comme on a comme on a coxon coco katondi nga mon Paris ya mon 10e arrondissement mama bilama no blanco je déposer belé tala takane na zabo sur na solo kamuto c'est loko azaneti azakuté auta talaga talaga loko zongo na bien ko tala loko nde basali yango na fungula ngo la longo la fungula bien nene otatina kati mutasala ntsangu ve kalula moni kalula ve mutasala ntsangu donc nga sala kata mikilia dans la poto ça fait ye mo mangokoto quoi taka ndenge via lobela ye mo mangokoto kolo l'histoire kolo idolo et belé belé lo bezate quoi talaka ve et belé ba regret via salaka poto zala ndenge to zalaka bana Congo quoi kasi mo ebele akolela monde entier bazolobela talaka te panama tolobeli yaya kende na pe to sepele belé quoi masolongo mango talaka plein talaka bazolela partout na monde bazolela talaka nde to telemi kaka tola na ka idolo wa vie talaka ka vie vraiment tolele belé quoi de Panama les grands marabouts Bourama. En tout cas, c'est vraiment un séisme dans le milieu musical de la République démocratique du Congo. Notre formateur d'idole, celui qui a fait que nous, on soit là aujourd'hui, depuis Zaiko Langalanga jusqu'à Viva la Musica, Papa Wemba, vraiment, on est triste. Tous les Africains, nous sommes tristes. Mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui retire aussi. Il nous a précédés. La mort est un trépas commun. Nous tous, nous allons mourir. Donc ce n'est pas grave. Ce que nous devons faire, c'est que c'est un grand combattant. Il est mort au combat. Il est en train de jouer, il est tombé. Ça montre bien qu'il est mort avec son arme dans les mains. Mais tout ça, on n'y peut rien. C'est la volonté du Seigneur qui repose en paix et que les petits Papa Wemba reviennent encore. Parce que la musique ne doit pas s'arrêter avec la mort de Papa Wemba. Comme elle ne s'est pas arrêtée avec la mort de King Kester, avec la mort de Kalediev, du grand maître Franco, du Seigneur Taboulay, de la famille Bella Bella. En tout cas, moi je suis producteur. J'ai travaillé avec Papa Wemba. J'ai produit les concerts, le 13e anniversaire de Viva la Musica au Bataclan. Je suis triste parce que c'est mon artiste. C'est pas seulement mon frère, il est du Kassai comme moi, mais c'est mon artiste qui repose en paix.
Ouais, c'est bien, papi, louange. Louange, voilà, compote, voilà, qui n'a malé, mambois. Malé, mambois. Malé, tabatio, manda, batio, manda. Ah, yo. Maming. Tout ça m'a belé. Voilà. Naïmi pour la moi référence. Boyeba, Gingai, papi, louange. Très aigué, moi, Nanzambe. Autre moi, papi louange Kirikou. Oh, yemo pesaka. Kourou, papa Wemba, Shungu Wemba. Bakaladi Yakoub. Yemei, Vena Bisso. Vie à tout le monde. Talelo. Mana Mutema. On a une église. On a une église, voilà, église Elingo Bima. 42 hôtel Maka. Maman Moro a pene na biso abinanga ke papa Wemba Koufi. Ça se rendre compte que ngape moi anaye spirituellement moi anaye abagisa pe moi ndambo na vie na ngai ndi na mayela muziki esalinga mawa donc naza penza mwana ya viva la muzika donc ya papa Wemba tendance so boyebi tendance oyo vive bimisaka papa Wemba salaki awa ngape na gina kati ya groupe wana na kati ba o tu bagina tendance vraiment salinga sosi mingi donc mawa tozo kabola bana viva nyoso bana molokai nyoso ba vie ba petit mikolo ba mama bazolela nge salinga penza mawa na beta kunjileli petit chéri venez ici s'il te plaît bébé venez à moi oh yakotale nazalaka nanga na mbongo wana papa Wemba papi louange Kirikou yem ta pesa comme Kirikou mona mayele lelo papa zate pasi isalinga mawa ezali na motema ya ona bimina sauter premier to le longo bomona ngai pena ki non naza mwana viva la muzika na mawa na mawa isalinga pasi minga kolobeza te partout nazoleka tatiti gana yebisa ngai Mobola Prince Zedi papi gay na benga ngai bato tu bazo benga nga selezu na benga ngai mais yo za wapi via kei esala nga ma Paris a bouger Paris a roninga na Paris a tomber musique esili donc na minute musique esili tozo kolela musique esili papa Wemba nepli eza pasi na palin moi monsieur tanginga na otala vena nga kwata alekine mission à lobby à kokite à digérer mami la mawa donc tout le monde même na kini monde entier na minitio yo pasi penza tozo lela mais ezanzela biso nyoso soki nzamba pesi soki nzamba zui tozanga liloba moteur oloba tozo lela kaka na kosenga na ba melomane bana kin monde entier moi respect penza ezala makasi wana za icône aza mutu moko donc na ebité tokotia na niveau nini respect zala artiste akufaka te soldat un bon soldat na podium un bon soldat akufina munduki na ye un bon soldat na leli yakotale nazalaka nanga namba papi louange Kirikou papa Wemba muta pesanga kombona papi louange Kirikou na ozanga maloba mais apasi ya nzela biso nyonso toko changer histoire te papa lobi mbala moko papa nepli esalinga pasi esalinga mawa bana viva tu bana tendance tu tozala bomoko tomonana esala bien ba vie bazali bakopesa ba programme des alors merci en tout cas vous a permis ba médias bato ba panda sango malamu donc félicitations d'abord parce que vous en a page vous a bato liboso ba quotidien na Château Rouge pona ko zwa sango ko za impression ya bato concernant liwa ya pire vient na biso bokol bon nga penda pona nga na se présenter na mosengo Saloma Indombe na mona kauka donc vieux on a pena vie nanga ya palais ko banda kauka donc famille quoi c'est la famille zana kutolonga na papa Wemba donc c'est vraiment la famille c'est vraiment mon vieux moi je suis l'ami de son petit frère Bouboul
Donc, ça condoléances à toute la famille biologique comme famille artistique et à tous les musiciens. Vraiment, c'est un baoba qui est tombé, c'est pas facile. Donc, au monde du baoba, c'est ce qu'on peut tomber vraiment, via Azalaki, icône de la musique. Bon, c'est comme un soldat, à quoi il vraiment dans le champ de bataille. Soldat, vraiment, à quoi il est dans le champ de bataille, c'est-à-dire en plein champ de bataille, il y a une guerre, il y a donc balle perdue juillet. Donc, vieux penda koufi vraiment artiste et musicien. Donc, vraiment, il y a une musala nae, akoyemba, akobina, alati, donc, ndenga lingela, quoi, donc, koufi penda nenge soldat qui est dans la guerre. Donc, vieux penda koufi comme étant un grand soldat. Mais bon, et tikalika sango, tikalika artiste na biso monument, tikala monument, to bo ça l'a été pour parce que l'artiste ne meurt jamais. En tout cas, merci vraiment Cléboa na ndenge bo panda sango boy. Merci vraiment beaucoup. Le chilombo chilamboto comme délai au chuchu malo hakoke. Onyo to lebetie tambolongola wa téléphone we hola we ho onyo to lebetie akona mbe talengo. Papa wemba mete lo mete kana lo cash. C'était ko hato ko kembetao. Les deux écoles de l'Okombalo de Balama Teketamilas. À tout tché, nous les locoques, nous n'y de Keneka Hobaka, Kakalokosa Zambi, Lolo Kanilandi. L'école au Chuchuma, le Hakoke, le Junikelo, le Sakifou. Na se présenté Ngai Sera Domaziku Nzamba Nchili Oboyo Kakamwana Papa Wemba. Na se présenté boyepo nazana makasi na ebike mokili mobozo tala ngai grand frère na ngai muto abengaki nga oya colonel Ambroise Yoba abengi ngai alobike nazokokolela te parce que likambo ezuyo leki na biso no toyebike etouché yo. Ngai nazalaki na âge ya nazalaki na moins de 20 ans nazalaki na Papa Wemba. Tango nakangana na Papa Wemba nazalaki toujours kosepela na banjembo na ye makambo nyonso tu na ye baki makambo ya Papa Wemba ebele. Yana bolanda nga na mission na nga ya sapologie toujours na lelaka Papa Wemba parce que Papa Wemba c'est mon père, c'est mon père. Donc moi na tia pena commentaire ezate na sengi gouvernement ba aider biso na minute nde na zaboye na osomba ticket na zokende pour na mora Papa Wemba na sengi mobule zalate kimezala biso bana papa toza roya kisasa na sengi bo soutenir mama Amazon, bo soutenir bana Papa Wemba, bo soutenir famille Papa Wemba. C'est le monument total bata mineno bazala pembe na ye ba Koffi Olomide ba Jado de Kamodje ba papa na maître Gims Janana. Donc Papa Wemba asali mingi na musique na biso. Donc botika été na sengi gouvernement soki moyen zali biso loko tozo ya. Donc soki pe moyen zali botindeli biso avion pour toya et tant que bana papa mbongo eza rosomba ticket mais nazo tina maloba na gouvernement et tant que Sera Domaziku Nzamba Nchili nazo présenter mes condoléances nanga nyonso tout na famille ya Papa Wemba na ba musicien nyonso tout oyo ya kisasa o baza na Afrique partout mokili mobimba Nzamba Nchili Sera Domaziku azana pasi naza rolela vie nanga visto ntingi aza rolela abengi nga ebisinga ke Sera Domaziku tozolela kaka yo BBC Mavinga toza rolela biso tout toza rolela Papa Wemba pare ningani Europe ningani ko ba ivoire bazo benga ngai petit nanga gintwe ka bengi ngai ebisinga lobi te vie passion ezio mutu mususu azwango azate ezanet bo betinga kake yango no moni na sengi na batu nyonso tu obalataka ba saper tout obalataka polémique tozalaki nango tsango pembeni mais na regretaki ya trop lobby na yebaki teke Papa Wemba akokufa lelo na beti baninga nanga fimbu bozomona na beti baninga nanga fimbu na feto tozalaki nango bato bayebi otokutana ina kaida
batalaki émission batalaki bamavesene oyo elekaki na feti nabeti baninga nanga fimbu papa Wemba lelo nzoka akufi mais boskize nga baninga nanga na fimbu bozwaki ezaka idéologie ya papa Wemba atikela biso tolobela mpo na forme yakana omoni moyen atia commentaire eza te moyen abwaka mpenza bato mingi lelo eza te nakoza na émission mobimba na kosala mpo na likambo ya papa Wemba nakoexplike bino ndenge nakotaki pa papa Wemba ndenge nazala kozala pa papa Wemba ndenge ayemba na kitetela nzembo ya fulangenge na album ya fulangenge bomona nga na papa Wemba Amazone na bokulba koma bana mapasa bino bokotaka te bokotikala na soni mabele yeye bebe munanga mapeza yawe yeye nalela Jésus aye serado maziku tangu wana bayemba yenga na kitetela na papa Wemba nazalaki Jésus lelo nakoma nzamba njili mwana tia commentaire mingi ezate nalakisi bino ke pasi oyo ezapa nanga na kaboli yango mokili mobimba bo ede ngai na souffrance titango na koya na kisasa bo yamba kitoko mobule salate bana changu ngamu nazo présentaka njili nazo yebisa bino ke en tout cas papa kei botika ngai te monsieur ke ya na kosala lisusu tokolobela likambo oya papa grand frère nanga colonel Ambroise Yoba o émission tozosala na Kleboa papi gen abando lela zolela simbinga toujours à Oza Elson TV jeunesse à Dublin quoi donc tu as une radio Paris malheureusement tu as na sango ya Koumani quoi abi maître de l'école à Tikibiso en plein scène radio podium alors tu vois que mboka nyonso ba se mobiliser matanga papa Wemba ndenge ba ki question n'est pas la papa Wemba alors rien à commenter bana Dublin nazo roya na la nombre information mo keme boko na club.com bozo amo extrait moi pression ba ni bazo déclarer na ba o papa Wemba yembela na papa Wemba bwaka na ba pire petit na famille na ba connaissance ba relation na ba petit ba vie na tout ba la papa Wemba donc na micho Europe bimba baza mobiliser mo tient so préparer à ça ka oui a ka problème basala ngo wa pas que sur place alors bana Dublin et le son TV za roya en personne on a tout la nini programme ni européen la bateau balinga pa Wemba o ba benga pa Wemba na kati Dublin beta et le son na archive azona ma solo o eza ki to préparer ma solo merci toujours club.com ma solo des actualités du jour chez Papi Gain de la Nation toujours bon moko merci bon ngai tino labo capitaine Kalamu ngai yo na moni bino na longo linette pa bomo na ngabie iza eloko ya likukuma te na yawa tobimi tongo mpona sango toyoki le message tozwi na bachaîne nyonso tout presque Europe awa ndenge ezoleka ke baoba akwei nzeta baoba ekwei bongo biso tozolela siko banzete ya kokauka tokolola ndenge nini donc ndeza wana ya nazoyebisa bino na pesi famille molokai nyonso tu ya papa Gilles Wemba di yoyo mes condoléances pesi mama Amazon mes condoléances bana viva tous mes condoléances mais na pesi su vena ngai ya langa papa langa Antoine Evoloko mes condoléances et puis place aux ali nengo za olela mais na sengi gouvernement congolais on a la senyango pena obligé na imposer bino te mais na bien obligé s'il te plaît s'il vous plaît tous a besoin ya et ça la 2 mois te o 3 mois te to luka place a ocha monument na yete azali mwana ya Kalamu dobota monument na ye bosele pe monument na kati ya Kalamu bocha la Gilles Wemba di Oshungu papa Wemba il a fait beaucoup dans le monde musical ya Congo donc eloko na sabino yango wana ezali ngai tino labo capitaine Kalamu. Chers compatriotes, nous avons perdu une grande star du Congo, s'appelle Papa Wemba. Mais nous avons trop de regrets ici à Paris
Et comme nous sommes voyés comme ça, on est en train de pleurer la mort de Papa Wemba. On est en train de souhaiter toute la famille de Papa Wemba avec toutes les stars de musiciens mes condoléances. Mais ça nous fait mal. La vie est belle, Kourouyaka, Papa Wemba. Il était là, c'est un grand star monument, nous a rappelé seulement la vie est belle. Quand moi j'étais petit, je savais travailler, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. Nambeta libanga pote nazo musuru, na moto kinanga ne nazi lifuta. Oh na benga kabibi, oh la vie, na loba emoro pimba, oh amoroso, amoroso. Je ne suis pas musicien, mais j'ai fait ça pour la grande star Papa Wemba. On a mal au cœur, ça me fait choquer. Nous sommes de famille de Yolo. On est en train de souhaiter mes condoléances à la famille de Papa Wemba. Que son homme repose en paix. C'est un grand star. On ne va pas prendre des personnes comme Papa Wemba. Oui, bonsoir, je me présente Yvette Mbia. Naza vraiment na mawa ya kozwa sango ya liwa ya papa na biso. Ekutaki nga nazalaki pe na matanga mususu. Donc, esalinga pas si mingi, mais je manque même de mots. Merci. Oui, bonjour, je me présente Kadika Dima Salami, Nali champion à l'IT et puis Katière. Tout un entraînement, il y a un tout même, malgré ça, tu as passé une minute à mémoire, il y a vieux beaucoup. On a qui vient à Bissau. Vient à Bissau, vraiment, il y a parlé à Bandal, puisque un beau-frère n'a déjà à Bandal. Donc, ça, les Bissau passe, il y a trop, tu penses à la mémoire, Bissau bas sportif, pour y payer Azaki sportif. Il y a un journal et l'autre, tu penses qu'il y a un dit qui pour la mémoire, quoi. Voilà, tout ça vraiment n'a pas si na mutema. Donc vraiment il aura le baming exact tout c'est la rara suite ndenge goya pour tout participer na ba makambu oyegole kala. Voilà, merci. Moi je me présente, je m'appelle Maître Hakim. Ndenge Kadika Nimeto Lobawa, Touti entraînement, Tozongi, Ndenge Touragi Sangwaliwa, ya Papa Wemba, Ndenge Balaksagi pe na télé, Yazali monument. Viana Sali Mingi na musique congolais, donc Eze Sengwatro, na Oyo ya Salagi na Mboka, mais Mawa na Oyo, Witu Kwele Biso na Ngonga Oyo. Toza na pasi, ya Liwa ya Papa Wemba. Bon, ils ont là ya batu nyonso. Bon, to senga kaka nabino ba fanatique na ye. Calme zala, to le la ene sengo, to zozela to ka suite. Bongo après to luka to participer na nyonso yo après. Merci. Salinga Jovens Matumona. Donc m'a trop quoi, donc je manque voir du monde, mais bon, c'est trop dur. Et ça m'a trop, donc j'ai beaucoup l'accueil. Au monde qui est tout l'entraînement là-bas, mis ça, tout se paye, mettre Kim Tsunami, tout s'entraîner après entraînement qui est bon, toujours la suite et la bengi, et ça, il m'a trop quoi, m'a trop, ben, tout est bien, c'est là, tout, il y a tout nyonso, tout ça bandimi. Donc, tu garder toujours contrôle. Tout ça, toujours dans contrôle, quoi. Parce que tu peux être contrôle, tu peux te dire qu'il y a bisopé, quoi. Mais, au sein de tout à la calme, pour être, tout quand sa mémoire a vie. Pour vie à salir trop, à salir à trop, à salir à trop, bah, respect na vie, quoi. Donc, m'attend à vie, les capitaines na kimia, quoi. Donc, tout ça, qui paye une minute à silence, dans la salle d'entraînement, tu s'entraîner, tu penses qu'il y a une la famille, donc tu souhaitais vraiment, famille, base à la katina kimia, base à la toujours soudée, puis na famille, surtout, il y a la musique, tous à toujours unis, pour vivre la musique et koufaté, quoi. Et tu as toujours, donc, c'est sûrement que, et vanda, donc, et vous avez toujours un contrôle, tu as la musique à te, parce que tu es bamboko, banamike, tu colles une vie qui nous siko, donc, tu as toujours pensé à trop. Donc, vu par qui sportif, quoi, ma case sportif. Donc, après Sibiso, Valère, il y a pas sportif. Donc, photo les la vienne en ils sont tristes, hein, ils sont pas mal trop. Donc, Bisonga, personnellement, n'a pas qui vit bien. En tout cas, ils ont passé à trop. Dans la salle, tout ça, l'entraînement,
En tout cas, tu penses qu'il a mémoire. Vraiment, en tout cas, que son âme repose vraiment en paix. ezaka pasi mpe mpo na biso bon nga kutu na surprise na surtout ke kala ntongo nayaki na douche mwana nga mwasi ayekobisanga mama papa wimba il est mort donc nga kutu na ndimaki te ntango mwana azoloba nga na ndimaki te me naye kosutuka nabengi mpe moninga na ngai Ivete Mbia mpo tokuta na église namoni ye mpe kuna azolela aolela mpo na papa wimba kufi me esali biso pasi me bon eza nzela biso nyonso nzambe ayamba ye atala mabunga na ye te me eza pema pasi tozangi mutu kwa. Merci. Les aliments mingi quoi. Donc avec beaucoup d'émotion. Quand on apprenait qu'il est mort, il y a Papa Wemba. Mais Dieu il a donné, il a repris quoi. Papa Wemba, en tout cas la musique a mutu munene ya kosaganate. Donc au nom de la maison, Chanrieto exotique, to sala le nécessaire. Ti kore kota to bando chakaka musique naye en mémoire ya Papa Wemba. Donc vraiment, il y a l'Imawa Mingi, il y a l'Imawa, surtout pour sa famille biologique. Donc, il a présenté ma condoléance. La famille biologique, la famille ya musicien, surtout na Afrique Mobimba. Pour eux, ils ont Afrique Mobimba. Ah, bah, tous allés Chanrieto exotique, na Saint-Denis Framoisan. Donc, ti matanga aussi là, chaque jour, musique na ega no beta. Pour les écouter belé ba musique. Na évité surtout au quoi aussi les ça. Mais vraiment, mes condoléances et puis bon. Donc voilà, nous sommes là papa. Viens à biso zaïki nae, viens à biso to nyaki trop, viens le tiki biso mawa mingi dans mon thème. Donc to zangi kut maloba koloba, ça fait mal au cœur, mutu zalaka nae. De temps en temps awa mutu civilisation na banze munae, mais le tiki biso et puis aketi kapso na mboka la Côte d'Ivoire. Bon, tout ça ni neza nzela mututu. Mes condoléances à la famille nae, famille biologique nae, donc voilà, donc il a mingi pas si merci.